Mokili mawate mokili motema mabe kaka boyebi ndenge toyaka kopesa bino basango ya makambo ndini oyo tokutanaka yango na monde ya bakomedia na biso, makambo ndini oyo tokutanaka nango na monde ya bakongolais pe bakomedien pe batu nyonso. Bandeko na nga lelo toyeli bino sango oyo ya pasi, sango oyo ya malamu mingi te. Mokili oyo eza vraiment matata, mokili oyo eza malamu te. Mbote na bandeko nyonso o bolandaka Irsil Botelo ya TV, mbote na bino esika bozali. En tout cas nzamba lola azala likolo na bino, merci mingi na baebanso o basutenaka chaîne na biso ekende liboso, boza ebele o bosutenaka misala ya Irsil Botelo ya TV ekende liboso, boza ebele oyo vraiment bosutenaka biso to kende liboso. Alors on appelle bino merci na kombo na Yesu, tongo malamu, midi malamu, butu malamu na mutu nyonso oyo akolanda émission na biso, ezo dépendre kaka na air nini oyo yo okolanda biso. Bandeko nanga soki eza mbala liboso okoti na chaîne na biso, soki vraiment eza mbala no ya liboso mbala yambo oyo okoti na chaîne na biso, o s'abonner, o commenter, o liker, o partager, en tout cas nzamba kozanga te na kobatela pe kopambola libota na yo. Lelo toyeli bino sango pasi, lelo toyeli bino sango ya mawa, lelo toyeli bino vraiment likambo moko ya kitoko mingi te oyo ezoleka na vie ya papa na biso vie de loin. Mokili mawate mokili motema mabe toyebi te pourquoi bolingaka bolalisa vie de loin na se, bolingaka boboma vie de loin to bolingelaka vie de loin nini. En tout cas eza pasi pe mawa, eza vraiment pasi. Tozoyeba te likambo munene boye, likambo sombela, likambo boye tozoyeba te, likambo munene boye, likambo kilo boye, euti na famille, euti na bacomédien, euti na entourage. En tout cas tozoyeba te soki likambo yo euti wapi. Toyebi te soki likambo munene boye euti kote ya mwasi, kote ya yemoko papa vie de loin, to ba famille, to ba théâtre, to ba tuka ya motema mabe quartier. En tout cas tozoyeba te likamba grave, likamba munene boye toyebi te euteli wapi. Donc eza vraiment pasi pe mawa. Ndeka toyebisaka bino pasi pe mawa eza pe likambo moko ya pasi pe mawa. Na yango bandeko na ngai, avant to banda tolingi topesa quelques personnes mbote, en tout cas bato penzo bazaka cher pour na Irsil Botelo TV, bato basoutenaka biso, bato balandaka biso, vraiment tolingi topesa bato moko mbote ko dédicacer bango esalaka moi bien. En tout cas joyeux anniversaire na chouchou Botelo ya ba chouchou, balobi moi mobimba oyo eza moi na ye, donc toko stopper te ko souhaiter ye ba joyeux anniversaire à mbotama elamu na chouchou Botelo depuis États-Unis. Sans oublier Junior Kalunda le boss, Junior Kalunda le boss, lui boss ozaka moko muzembe kitombe, donc Junior Kalunda le boss. En tout cas bambote na yo esiko zali boss na biso, donc wumela nzambe a protéger yo esika o zali. Princesse Alegria tolembara te ko souhaiter yo ba bonheur, tolembara te vraiment ko souhaiter yo bolamu ebele po osalaka pe ya ebele. En tout cas o soutenir misala na biso, partagera misala na biso, nzamba lola a protéger yo na libota na yo. Linda Bukulu, premier commentaire à Irsil Botelo TV et utaka epa ya mama na biso Linda Bukulu ya balinda, mwasi nzambe nzambe azala ilongo na bino. Baye natangi kombo na baye natangi kombo te, en tout cas nzamba lola a protéger bino azala elongo na bino baye nyonso oyo bosutenaka misala Irsil Botelo TV ekende liboso, nzamba lola a protéger misala na bino, amona babota na bino, amona bana na bino pe a protéger bino. Bandeko nanga likamba vie de loin oyo eza likambo moko esali kitoko te, epesi pasi esali pe kitoko te. Toyebi te pourquoi bato ba jalousaka ye, toyebi te pourquoi motema mabe eza makasi na ngambu ya bato. En tout cas toyebi te. Vie de loin aza comédien oyo abandiki comédie na ye lelo te na mboka na biso. Vie de loin aza comédien moko abanda musala kado kala, tango toloba kala tozala bana mikie toyebi tala ya vie de loin, ti tokoli toyebi tala ya vie de loin.
ngana banda otala video loin banda kala. Donc lelo so video lo akomi o akomi eza grâce à musala na ye. Balobi mutu nyonso aliaka na musala na ye, mutu nyonso aliaka na mutoki na ye. Video loin anyo kwami mingi po akoma lelo o esika ya akomi. Kobanda musala théâtre ezala baventure te. Batoto omona base dona makasi na musala na bango. Video lo omona boy ase dona na musala na eti lelo akomi o akomi. Abali mwasi na musala na ye atongi ndako na musala na ye po yango nde aolela. Yango nde vi na ye, yango nde musala na ye. Alors la sima musala oyo ana musala musute. Mais comme peuple congolais motema mabe, to banda omona babanda ko attaquer video lelo te. Babanda ko attaquer video depuis kala to ebakate pourquoi bozara motema mabe. Na minute to lo babwe video ana mbasu. Babwakele mama na mbasu. To ebite na abwakele mbasu. Auti na ba comédien, auti na famille, auti na connaissance, auti na quartier, to kota mwasi eye banate. Video lo bomo na ebwe aboya milia ba théâtre. D'ailleurs bomo na video na théâtre les sous. A commencé la ka ba gag na e. Asala atute ke o ba théâtre pena ba benge koto ake jouer aboya na e. Akoma ono muna kangisi petina ya zuba petina ya kangisi ba mobikisi azuba kela yangani azuba décor koto azu Karine Yamado akoma kako muna kangisi mwa batumukie basali gag akoma na yeko sala ming ba gag na ye ke akende pena ko jouer penza bo ake pe ko sala théâtre bo banda épisode 1 ti na fin video là qui parle sous mambwana te. Pourquoi eza po aboya na emilia bata théâtre? Video là zaki menacé na ba poison combien de fois? Combien de fois bateli video les poison? Combien de fois o bateli video les poison? Video les bateli poison ba le belé. Poison liboso ba traiter na Congo, ba traiter na Bokoko. Poison musu ba traiter na Bokoko, musu ba yako traiter en Afrique du Sud. Kapona poison. Video lo banda bungi sa santé na etile lo santé zonga kaye penzate. Ke o zongende ndazaki kala a récupérer penzate. Akomena ba problème moka ba diabète. Kaka pona motema mabe ya mutu. Ya bato. Charlie nongi video lo a luka vina ye lokwa batu nyonso. Aza pena guéri, aza mwa mobile moko abunda kapenza. Abunda pona venir a bana ye. Abunda pona libota na ye. Mais Congolais motema mabe toyebite bolinga nini. Olingo longo la vie de l'ona mokili. Est-ce que o koma lokola ye o remplacer ye? Ata lelo sali effort po longola na mokili. Yo ozaka na kombo na yo o babotela yo. Kombo no elongwa te pour que koma vie de loin. Elongwa te. Ozaka na kombono okoka pe tala o ye azalaki nango te. Okoko sala lokola ye te. Bozuna epe elongwa pa na ete po koma pa na yo. Eya na batu musu balinga bunda pona ba vie na bango te. Mais bazala wana ka pona ko jalouser pour les autres. Bazala wana kaka pona ko jalouser. Bazala wana kapona koyoka mutema pasi na bozu ya baninga. Bazala wana kapona luka kota batu mabele. Muta abwakeli video le maladi. Abwakeli ete pa faire souffrir ye. Mabwakeli eke pa mona eli sute. Et puis soto landeli bien. Et koza ka muto empoisonnaka mille fois. Yepe ka muta sali ebwe. Video ba dessin animé kufa te. A kufa ti mukonzamba oloba kufa. A motema pembe. Aloba ngo ayebinde basala batu mabete. Ya yo lukaka olalisa ye po nini? So lelo lalisi na se oboko la bana ye. Lelo vraiment so lalisi video le na se. Yo oboko la bana ye.
obokola mwasi na ye ndako wana balongola ngo yaye bapesi yo videla na mama na ndako ana ndako nde oyo aotonga aobunda bakomedia na biso kala bazalaka bongo te bakomedia kala so totali na bakomedia basi peut-être lelo belvi kake mutu ana ndako pena kitoko chantier kute me chantier oyo alingaka ni kolakisa te me biso toyebi me na bakomedia mibali toomona deja bakalebi batongi toomona basaisai batongi toomona bavideo batongi bapala malonga toomona motema mabe ya nini motema mabe ya nini congolais motema ya congolais eza bien te babilo mosu yango bomona mboka na biso ebonga te nzambe otalaka na opambola kongo ndeni po kongo eza no na bata mitema mabe ebele bata mitema mabe baza ebele yo ozalaka na motema mabe na baninga yo yinyaka baninga dalevide so monika moto asombeli obe motema ebebi yo oyini ye motema no eya kitoko te jalousie eza kindoki bomona bato bazala na jalousie eza kindoki ozo jalousie muninga na eloko oso babike bazwa ngo bapesa yo nde outilize oyeba ta koutilize yango te papa bato ana charge ana bana ana mwasi ana famille oye atalaka famille o batalelaka ye famille o bazelaka un frein epa na ye famille o baozela ye baotalela ye bana ndeko na bango na famille abimisa mutu andima humiliation na TV video la ndima bafinga ye baseka ye mais ayeba eloni aya oluka boyebi combien de personnes bachola bango na musana bango baosala wana boyebi combien de personnes bafinga bango boyebi combien de personnes boyebi combien de personnes o bacholaka bango batu boni o bafingaka bakomedia mboka na biso video la se sacrifia bomonaka ndenge alataka bomonaka baventure mosu o asalaka aluka vi na ye na pasi abanda aluka vi na ye kala tango bato bazala na fondation aluka vi na bango bobima te bino bobimaka tango bokomo mona vi ya moto ekomo pesa apo bobimisi motema mabe nyonso me tango moto azala vraiment na fondation azo construire vi na ye bozala te bozala wana mpona kokritike bozala wana mpona kodécourage bozala wana mpona oloba esimba to esimba te bozalaka wana mpona kochola bato me lelo so nzambe apamboli mutu abandaki na fondation ti akoma okoma ata na niveau ya ceinture esika motema mabe yaka okoma lelo bato babimiseli video le motema mabe lelo bato bakotisi motema mabe na likambo ya vie de loin peut-être ata envie de la banda carrière na ye basekaka ye peut-être ata envie de la banda carrière na ye bato bacholaka ye bato basekaka ye me tala lelo oyo bokoma obwakele maladi bokoma olukaka boboma alongola pe mutu na soki eza kotambata théâtre videle pe alongola akopiaka na ye mutu te ajuaka na genre na ye aza unique na genre na ye ajue na bagenre na ye eza te ke aokopie genre moko ya mutu te ndenge videle ajuaka mutu moko to akokojue lokola ye oluko longola mutu pwani po sponsoriser bagag so eza mpona bongo yo posali no bagag okomi mpe kosponsorize yango peuple congolais il faut te changer mentalité na biso eza bien te
bato ebele bakufa bapauvre mpo motema mabe eleki. Ndeko yo motema mabe na baninga nzambe opambolo ndeni na vi yango kopambwama nde nini? Yo ko motema mabe na baninga yebisanga eske nzambe opambola yo? Nzambe opambolo te. Motema keto eleki nzambe opambolo te. Tobondela pona vie de loin. Soko lingara vie de loin, oza vraiment fan numéro 1 yaya de loin de konanga, tobondela pona ye. Vie de loin sa combattu. Tobondela pona ye, nzamba longisa ye. Vie de loin la na problème secret. Bosusu mbasu bobwa keliye. Toyebi ba problème secret, bato bazana ba problème secret pota ningi zala pa na bango, toyebi. Bato bazana na problème ba secret pote umelaka. Bosusu mbasu bobwa keliye. Bobo maye kaka. Pourquoi? Pourquoi? Charlie nonga amema ngambu. Ngambu nino ya mema. Ndero nanga yo oza bizela oboma bato. Yeba ke ata monde entier moni nango yote. O sala ngo epi bata bango bazalaka ba olia ba ofule. Bomoni bato bo keba na ndeko nanga keba na entourage. Yo oyo olanda video oyo keba na entourage na yo. E ana bato musu yo ndima teka ko salo mabe me ye wana nda salo mabe. Bande on a tout ça ba j'aime na vidéo s'il vous plaît to partager. Partager le solo ondeko. Yo o coach yo ozo landa vraiment na bondeli yo. Tia j'aime na vidéo partager vidéo oyo. Soki pesa mbala no ya liboso coach o s'abonner ça la bien. Fina place ba komi partager, fina ka wana e mema ona partage, e mema ona ba WhatsApp, e mema ona ba Facebook, partager vidéo ona bande ko mususu. To partager vidéo na bande ko musu bande ko nanga. Keba na entourage. Entourage ya peuple congolais a bien te. Ndeko, ezan batu mususu yo boulaka même pas. Que passe na yo ko ute pa na ye. O solisaka ye très bien. O zalaka na ye très bien. O tiaka na motema na yo. Mais oyeba te yo muso katsa bitumba na we uta musika. Mais uta musika te. Bitumba na biso uta kapa batoto za na ka ba proche na biso. Bangonde bakoma problème po na biso. Aoya, aolia, aofula. Aola kiso poswa meme na kati ankoi alinga yote. To keba na entourage. Ndeko zolandanga keba na entourage na yo. E makambo biso to vivre ango. E makambo biso to mona ango. Mutu musu bozana e bien, bozaka na e très bien. Mais njoka na sese alela yo liva. Njoka na sese azolia o pena azolia azofula oyeba te. Makambo to kuta nango na vie. Et puis ya oyeba te ke yo so timbela ye. Aibi te ke so timbela ye. Peuple congolais a na de grands motema mabe. Ya malamu te. Mais to bonde la pona Charlie nongi vie de loin. Vraiment soko lingaka ya de loin. Soko lingaka vie de loin. Soki peno zaka pena fan na ye. Donc bonde la pona ye. Tango zo bonde la chaye na mabondeli. Nzamba lola vraiment ayo kamawa. Nzambe asunga ye. Nzambe a épargné ye. Na ba projet nyonso au monde a ténèbres zo préparé pona ye. Ba projet nyonso au monde batamite mamabe. Ba obongisa pona ye. En tout cas to bonde la. Nzambe a épargné Charlie nongi vie de loin. Na ba projet nyonso ya batamabe. Nzamba osunga aoyoka bien. Ndero nanga yoka nsa yo otika libange. Otika libanga te. Yo za na milima oboma batu. Na milima otiela batu ba poison. Yo za la ka na makanisi na oboma batu. Otika no libanga te aya. Yo po okufa na yo. Nzambe ka nda otika libanga otika l'éternellement na mukili. Même Satan ye moko okufa. En tout cas, merci ming na bato bo soutenir la chaîne na biso. Merci ming na bato bo landara biso. Quand on a ebisi bino bandeko nanga toza na motema malamu to partager émission oyo. Partager émission oyo, partager vraiment émission oyo. Soko linga ka Charlie nongi vie de loin, sunga biso na ko partager émission oyo. Merci mingi wana bozala ki ebele pona kolanda ngai. En tout cas na pesi bino merci. Nzamba lola azala elongo na bino, nzamba protéger bino, protection ya nzambe vraiment ezala likolo na bino. Ndeko nanga soki ezamba la liboso otombe na XBT la TV ko hésiter te ko
s'abonner, en tout cas, au s'abonner, au commenter, au liker, au partager, surtout mingi nazo beta sete, ba partage na bino vraiment ezalaka malamu. Ndeko okutani na vidéo oyo kolekate sans ko s'abonner, donc tango s'abonner, au fini cloche à notification pour que prochainement, ceux qui te tirent ba émission na biso ekomela yo directement ici kanyoso au kozala. En tout cas, courage na Justine Mata, Nzambe azana biso e longo. Wana tokutani mbala sima, bisous, bye.